s'abonner massivement. Si on a vu massivement, parce que vous s'abonner. La chaîne TV na biso bana mboka RD Congo. Corrector News. On a vu Corrector News avec Yemoko. Afandi wana Rachou la caramel. Ba titre ezolanda o ezana kati. Veut dire to s'abonner pour qu'on jamais tous à la décider. Parole de René Makondele, honorable de tous les Djogo. Mais c'est le coach. Lundi, Corrector News TV, Zarwana pour l'empêcher Sabino ba actualité sur les lobons tozali liboso ya maître Patrick Tilda. On peut pas être au bête na masolo ya mboka. Le lobo ba actualité di mawija to bongo na kati ya bureau ya maître Patrick Tilda. Boyeba nini otokoloba na ye elongo ngala benga ke maître Patrick Tilda mais comment les gamula yemoko abata ko se présenter nanu liboso. Mbote maître Patrick Tilda. Mbote ndeko journaliste. Merci ndeko journaliste. Baimboka esengeli ba ete oyambi bongo mwana ya ekolo Maître Tinda Mongali Bonga mwana okata ongolo ogbusheshe. Merci beaucoup Dima Weja Pichu Makondele Mignon Boroki Ndenge Maître Patrick Tilda na kombo moko mulai abeto kende na sujet du jour na biso vous allez bongo ko déplorer comportement oyo ba militant ezala eu de pes ezala FCC modèle baka ko tumba bongo ba effigie mais a pas ces alliés ko bandeli batumba ki ba effigie ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo P et sali bongo que président AI, il y a eu de PES Jean-Marc Kabound, à ça la bonne suspension, il y a activité il y a coalition FCC Cash na Boyende, Maître Patrick Tilda au répondre biso pro point de vue na yo kozala nini ya ko yoka bongo suspension il y a coalition Cash FCC. Merci ndeko journaliste pona motuna bongo na kolimbola boye baimboka balandanga na bokebi. Ndeko journaliste Tango mwana mboka Franck Diongo héros vivant oyo azali bongo père politique ya mwana mboka maître Patrick Tilda tango alobaki ete ye azali bongo d'accord te na coalition FCC Cash baimboka peut-être ba comprenaki ye biete po alobaki boye na maloba na ye kotalisa polele ete démocratie na dictature ekoki kobala na te alobaki mariage wana l'issue nango eza inconnu et yango to komona comment maloba ya mwana mboka Franck Diongo eza ko se réaliser petit à petit. Ndeko journaliste o ezali kaka début puisque mariage wana eko simba te et pas imosusu ba oyo bazali na perte de vitesse ba perdre bongo présidence ya république na soni wana baluki basala bongo alliance na baeba na moto oyo a gagné bongo président de la république. Bongo na perte de vitesse wana bazo comprendre bazo mona net bazali na pongi o basi ba perdre et loko eko sala ba ndeko ya FCC ezali ko zanga ko manyola pe ko yeba ete ba perdre déjà présidence ba comprendre puis ba ndima ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o a gagné bongo président de la République a konza bango puisque ba konzi bazali mi balete et loko bandeko FCC bazali ko comprendre te yango wana ba ko kanisa ete monsieur Kabila azali na pouvoir azali lisusu na pouvoir te ba comprendre na kosenga na bango puisque coalition wana biso tozali na kati te to ko tala bango to ko mona moi nyamu ndenge ba ko bunda entre bango
toza kotala toza kozimele main na koyebisa bango ete peuple azali zoba te, peuple akotala mayema koleka pe moment moko ezali oyo peuple akosanctionner coalition oyo ensemble na président de la République, puisque baye baete baimboka bazali bongo sima ya président de la République na maya kosala population ko sepela na yango bongo tango ba ko continuer ko tumola bongo mokonzi ya ekolo bandeko ya FCC oyo totiki bango bafanda na kimia oyo peuple atiki bango bafanda na kimia baye baete peuple akotala, mais bientôt peuple a réagi, puisque nayoki gouverneur Mouyej akoloba ete bandeko ya IDPS bako sakana na moto, mais baye ba ete moto ya solo ezali bongo population oyo azali bongo derrière le président de la République. Patrick Sinda, merci ndenge yanoli vraiment malamu motuni na biso kasi tolinga to ye babalobi ba militant ya UDPS bangonde babandaki nde bawo ya kolezi kuna ya PPRD baye ko zongisa bongo provocation ba babandaki ba ndeko journaliste nako kote la bandeko ya IDPS te nako kote la pe bandeko ya PPRD te nako tala comme moi politique ya mboka oyo ndenge makambo ngo ebandaki o biso soto komona ezali ba provocation oyo bandeko ya FCC ba kosala soki ba moni ministre na bango oyo ya FCC bazali na ba comportement moko baza ko poser ozola ki sa polele ete monsieur Kabila nde azali na pouvoir to monaki na lancement oyo ministre moko ya gouvernement national akendaki bongo na niveau ya province pona kosala ba lancement ya travaux bongo to moni ba drapeau ya PPRD to moni ndeko journaliste to moni bongo ba drapeau ya PPRD to moni ba drapeau ya to moni ba effigie ya monsieur Kabila comme s'il était encore au pouvoir nde sali pasi et tout moli et allait comportement mo net ya ko tout mola bandeko ya IDPS o ba yaki pe wana ba moni ete mais moto o yazali susu na pouvoir te mais boni ba ko tambolaka na ba effigie na ye ba ko tambolaka na ba olie ba ya soit na ba drapeau ya mboka mais ba ko ya na drapeau ya PPRD et puis na ba effigie ya Joseph Kabila et loko sala ki ete ba militant IDPS ba mona bongo mabe ezalaki comportement na ya bandeko ya FCC o ba ko kanisa kaneng na uti ko yebisa que Joseph Kabila zali nanu kaka na pouvoir. Maître Patrick Sinda na maloba no na la malamu oloba ki ete bino bayi MLP boza bato bozonga sima bokotala na mosika bongo misala ya FCC na cash po ete lobi bongo FCC ezali bongo bato ya dictature et bongo cash ezali bongo bato ya démocratie bango mibale libala ne ko simba penza malamu te mais très essayer de démarrer bino bato bokotala na ndenge pe ko ndongo na sikoyo boni oyo koloba. Merci ndeko journaliste na lobi boye coalition FCC cash bande baimboka balandanga na bokebi biso ba IMLP parti cher ya Franck Diongo to zalite na kati wana ni to zali ni na cash ni na FCC et coalition na FCC cash oyo mwana mboka Franck Diongo alobaki ete ekosimba te puisque démocratie na dictature e bala na kate ndeko journaliste puisque bango moto ba ko diriger mboka soki otali na ba ministère omona kaka ba ministre ya FCC na cash libanda na yango ezali ni na bato ya société civile ni na ba oyo ba soutenaki FCC na cash bato moko baza ba politique ya libanda ya ba mangomba na mibale bazali te nde yango totalaki to ko manyola to ko tala na mais tozo accompagner président de la République tozali derrière le président de la République par rapport à la vision oyo azali nango pona population oyebi polele oyebi malamu ete biso ba IMLP to bundelaka kaka peuple congolais ke bazala na bosomi bali ya kitoko ba na batanga ofele nde to monaki ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali bongo na makanisi manzenga
oyo azokotia yango na misala po ete bana mboka babika na ndenge longo bani nde totalaki tomonaki ete il faut to soutenir moto ndenge boye bongo tala ndeko journaliste soki tokotala tokomanyola soki tomoni ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a s'écarter na le peuple d'abord ndeko journaliste biso pe tokotika ko soutenir ye po tokomona ete azali nanu na ligne ya le peuple d'abord bongo tokokebisa bandeko ya FCC oyo bakokanisa ete mboka oyo ezali propriété privée ya monsieur Kabila ete basala keba mboka RDC ezali mboka ya bayi congolais ya bana mboka oyo bandimaki ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwa bongo bokonzi oyo basationaki bandeko ya FCC bongo tango bakosala ka moto makasi bango bamoni batali polele bamoni ete peuple a sanctionné bango main bako se comporter comme si mboka oyo ezalaki propriété privée à monsieur Kabila comme si monsieur Kabila qui a l'intelligence celle qui a l'intelligence la sagesse pour diriger ce pays il se trompe. Monsieur Kabila kozonga lisusu te puisque constitution ezali maître Patrick Tinamuta pekisi ete ezali constitution ya mboka na yoki bako lobaka bazali agité bako talisa na baimboka ete monsieur Kabila koki lisusu kozonga moyen ezali te constitution ya péché ye bazala soki bako luka moto mosusu batia ye na élection ya 2023 mais bayeba ete bakozala bongo na bazali susu na poite puisque peuple atiki bango peuple na minute oyo akotala ndenge bakosala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ba comportement nyonso oyo bazali ko poser vis-à-vis ya président de la République il y aura un moment. Monsieur ndeko journaliste, vous devez savoir que dans la Bible et loba les Égyptiens que vous les voyez vous ne les verrez plus. Ceux qui bandeko FCC autotique va faire na kimia na mboka bako continuer na ba comportement ya boye ya ko kanisa ka ete monsieur Kabila zali sur na pouvoir bako kutana na verset ya Bible oyo loba les Égyptiens que vous les voyez vous ne les verrez plus. Ngai mutu na ko sanctionner bango te mais ba mboka bana mboka nde bako sanctionner bandeko ya FCC oyo balingi ko fanda kimia te. Pour parler, ça dit pour notre zone qui s'appelle le Tchakimia entre FCC et Nakash. Mais par rapport au message à lobby, il y a des sanctionnaires qui en haut, il y a des sanctionnaires qui ne sont pas présent à I, pour éviter. Ceux qui le savent qui va sanctionner, il y a un mariage. Tu peux voir que les messages de ce salami, il y a un gouvernement, il y a un ministère, tout ça. Tu peux Ndeko journaliste, moi je pense que comme mwana mboka Franck Diongo Chamba alobaki ete mariage wana ya FCC na kashi ko simba te moi je pense que même si baluki ko sangisa baluki ete bayoka ezalaki lelo te ebandi lelo te même avant gouvernement bima ndeko journaliste obandaki komona comment bazalaki toujours na kobendana omonaki même tango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi anomaki bongo ndeko Kyungu na ndeko misusu omonaki comment na niveau ya parlement bandaki bongo ko traiter chef de l'état de tous les noms. Donc je pense que ezali lisanga moko oyo isu nango ebanite ekozala mobulu bakoluka bakotisa mbilinga na ekolo me baimboka bakolinga yango te pe baimba na mboka oyo basachonaki monsieur Kabila bakotelema po ete bazwa bongo ba décision par rapport ya mayeba komona bazali bazoba te bakongole bakotala bako manyola ndeko journaliste sengolo ba ete balonga ka peuple te nulle part na monde tomona mutu moko boye alonga peuple au président de la République moko ye mutu alonga peuple soki peuple a telemi mutu alonga ka peuple azalaka te. Un mot de la fin mettre pas Tinda mais ngambulo se mibale ça la côté peuple les appeler côté FCC pour nazali ni avocat conseil à FCC nazali ni donner des leçons ya bato ya bandeko ya FCC basala oyo bamoni malamu pona bango ko sala biso tozozela les moments opportuns oyo toko sanctionner bango et puis bakoluka esika nini baokimela
Merci tokomi bongo na suka boki ndenge maître Patrick Tinda magnoli bongo malamu bongo actualité ya mboka mais tozali bongo ko continuer toujours na masolo na biso ya mboka bo zapete. Dieu merci Maweja tozali kokoba kala mingi te pesa nous ba actualité mosusu. Merci maître Patrick Tinda, merci na bino tout bolinga correcteur News TV en tout cas ceux qui otali vidéo vous zapete Tinda bato mosusu pe yebs bongo ba s'abonner pour correcteur News TV awande correction et ba news tout.